Njili baba il est très njili milieu mo trop bas par rapport à ni. Na bien école mine bo somi eza wa na njili te. Par exemple de ratanga la bosso. Ah. Siko. Il présent mon heure à Azazani hôpital là ça c'est très vraiment na jour mon côté. Oh babi ba contre. Aya eloté. Mutu alongona ki accord. Dans présent mon heure comme grave dans l'hôpital chinois ezaki sauvé. Afuta mo na ya corbia et ya ambulance et mais ça mon raté. Babi c'est qui na sima. Ça c'est ba comme ko yana na njili tata wa ki no mama Olivier na mbongo yango ba comme ko yana siningwana. Bon, tu es surpris hein, parce que tu es fan de la couleur à Boens. Tu es fan de la couleur à Boens, c'est ça qui hier soir, famille ya Roger, oncle Naël et Maxi, na Bougomestre na biso na ya Boens, baba ke bakangi place ya kolela e bembeza na ezana na te ya terrain Bouddha. Écoute, le toit vendredi, et mercredi, le jeudi, le jour que l'artiste va ça à Salongo. Tous les gars, ils sont tous qui na terrain Bouddha, ça à Salongo. Vieux gars, on prendre bus que ça, a bon, c'est déjà place na Fikine. En tout cas, si vous quittez un micro baladeur Nanjil, je crois que ma journaliste me suis bimaté pour rebêter la place à ça. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas, de longue date. Comme un petit stade. Aïe. Bonjour maman. Oui, mon nom c'est Papin Solution, l'homme sans sentiment, l'homme qui a découvert la mouche de Bougna. Laza est né à Tsangou, grandi à Tsangou, mort aussi peut-être en Europe ou là je ne sais pas. Mais tu es dans là c'est mon père, à moi. Quand je connais ce matin, je vais dire que Papin Solution, il y a aussi mais maweza makasi nada ebele ko ko popola ba mbi ba président ba na kacha ebele vraiment ko popola zali. Bon en fait je Mouneri madame nous né à Tsangou, grandi à Tsangou, mort à Tsangou. Mais moi je n'arrive pas à comprendre kobimisa commune Tsangou ou kobimisa quartier Tsangou mabe ya biloko mo ezanga mutuna makulu. Là je regrette beaucoup. Nous akufi na akufi. Vous êtes des mêlés, vous êtes terrain 6, et puis il y a une longue histoire, vous êtes belé, vous avez dit qu'il va lier, peut-être la contribution. Maman, on est liés, il va foutre, maman, ils ont un peu de éviter. Quand on a Sabino, la poto, vous avez Sabino, pas pour Sabino, j'ai mon mari, nous avons mis $10 000, c'est gentil, mobile. Merci. Maman, il va donner $5 000, on a 30 sacs. Il y a 5 kilos sur la qui on a mis qui a pris pour la deuil. Mais là, je vous informe, pas pour Sabinoté. Depuis via Koyaki, moi je suis là. Il y a que les jours actrices, on a qui Koyaki, on a le jour via Koyaki. Mais nous avons une tenue au monde qui on a des vieux. Ministre de la Santé, le ministre qui a signé pris en charge. Maintenant, comment on a pris en charge dans $10 000 au gentil, on a pris ça qui on a foutu là $5 000 il y a l'hôpital. Et le président, le président autour d'un Libye, pour passer le babylone pour un. Ça n'a donc on a atteint la combo, on va mater. Donc on va faire ma fille, ma fille opération, mais on va battre madame en année. C'est ça, battre de mon Afrique, on va dire que pendant la compte de mort peut-être qu'il y a des babylone au Itikala,
po yebi ke asalaka na aza nini funéral na kati ya feti na tia baorganisation na ye baka sécurité le bainstrument na ye po kebetala compte na ye wana edaki moyibi mama là je vous informe Félix Tshisekedi avanda na ntiangu no kabila pa ye na ntiangu so atala trajet wana te pourquoi kabila kinga kati eza na ntiangu sele eza na ntiangu mpe Tshisekedi atia biro na ye so trajet pourquoi bawatalaka te bofingaka ntiangu pourquoi ntiangu esala bele tala ntiangu bofingaka bovoyage wapi ntango bovoyage botala trajet te vraiment président de la République mettre la biloko to en charge nga na lobaka oyebi tozalaka no yo botofandi na oloba biloko na bangaka te nabi tous les présidents oyo bazali basi baorganisation baanité mpe ezali ce sont les voleurs baza bamilite en dépend d'état bana poto vraiment merci na bandeko to bosoutenir to bosoutenir bemave moneri na bandeko nyonso boza libanda ntuka napesi bino mboti ya tro e merci na chaîne na biso oyo epesi biso maya mama Congo Vision merci Congo Vision moment na nde opesi nga chance ate olekami na Congo Vision en tout cas je vous remercie ngai papa une solution on va dans la poto bolinganga te je vous remercie de moi merci. Bonjour maman. Je suis président Joël Malou, je suis le remplaçant valable du président Mundoli de l'ANAN TPC Tchangou. Je suis le président de l'Union des comédiens de Massina. Je suis le président du groupe théâtral Genovic. Voilà. Le message a été vraiment bizarre, c'était pas facile pour gérer ça. Mais en fait, nous sommes arrivés à un niveau où il fallait comprendre que la mort existe toujours pour tout le monde. Mais ce n'était pas facile parce que Mundoli, c'est une icône de Tchangou, c'est un vieux lourd. Et ça nous fait très mal, mais on est là. Voilà. Voilà, Mundoli était un bon exemple pour nous, les artistes et comédiens, surtout de Tchangou. C'était un vieux qui rassemblait les gens. C'était un vieux qui était vraiment sans polémique, comme on l'a dit. C'était un vieux vraiment qui nous prodiguait des conseils. C'était un vieux qui nous réunissait. Il y avait beaucoup de bons exemples que nous, on devrait suivre. Et ça nous fait très mal. Mais là, on n'a pas fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez ou bien vous souhaitez le programme des obsèques? Voilà, d'abord moi je suis d'abord quelqu'un qui doit dire qu'on a besoin du calme. On a besoin que les gens les sachent que Mundoli n'était pas un boxeur. Mundoli était un artiste comédien. Nous avons besoin du calme et nous allons l'enterrer comme il faut parce que nous à Tchangou, c'est la toute première fois qu'on ait quelqu'un mort comme Mundoli, un grand monsieur. Vous comprenez? Donc là, nous demandons à tout le monde de comprendre que ça a toujours été comme ça. Donc même pour l'organisation, nous allons pleurer Mundoli à la Fikine, mais on n'oublierait jamais d'arriver à Tchangou. Vous devez supporter cette histoire, nous voulons la paix. C'est ce que moi je peux dire tout le temps, président de l'ANTPC Tchangou. Voilà. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Mwana biso kolela boye veut dire ya pasi ya ebele nazwa pa ya Roger ya ebele mpona yeba lelo kosala scénario nakoma mpe idée antuka ezaka papa wana apesi wapo ozwa déjà temps ya kokoma pièce ebo jouer? Oui, nakoma ba pièce parce que la présidente déjà un groupe nangai. Quand on a la présidence, il faut partager, il faut déjà au ça la pièce, il faut déjà comme la idée. Na utaka epana epona yebena utapa mettre paille mais pour yebena belé et Zakaria Roger le professeur bon tu as surpris hein parce que tu fan la couleur à Boens tu vois la couleur à Boens c'est qui hier soir famille ya Roger oncle Naël et Maxi na bourgmestre na biso na ya Boens baba ke bakangi place ya kolela ebembeza na ezana na te ya terrain Bouddha écoute ezaki le toi vendredi hein ezaki mercredi le jeudi de lobe ezaki jour que ba artiste ba ke sa salongo to le geba na nyonso tout ba kiti na terrain Bouddha ba sa salongo vie ga yo comprendre bise que ça abongo déjà place na Fikine. En tout cas, si vous quittez le micro baladeur na Njil, je crois que les journalistes me sont bimate pour rebêter la place à ça. Ce que désolé bon
biso là na famille coup biso essayer biso boye ke ba c'est la présence ya pa masumu aya wana so pa masumu ayete kora munduri e bimate po ba le na fikini faut pa masumu aya to moni ba bisité to moni pe leader te président national to moni était bon to ebité so za po anini ye moko ayebi raison. Merci beaucoup Denda. Asa mama boboto tangu to baneko lela bosala kiwapi aye na tangi komonele mama Olive Lembe bosalisa bato eza lolenye na yo boyokela bato maweza habitude na yo tata pambola yo mama okende liboso omona bakoko mama awa ngai pe nazokufa na sima mundu eri banana yaki awa namona cercueil place esate botie cercueil wapi anisepe mais faire 5 000 $. Asa papa mukolo faut qu'on respecte ma soum. Mais famille mtezoloba. Maman. Oui. Famille koloba. Famille koloba nini? Ngesi na vandisa ki famille na sololi na bango. Papa liembongo te. Ngana eto zakaka boye tozota molelongo. Bo c'est la programme matange sila ndeto ko pesa bino suti ya makamunyo nyonso. Bo vanda kimia. Mais vous le savez, ma première nationalité à Canada. Vous le savez, ma fille, ma aliembongo, on avait comme ma babis, ma transco et ma babis. Ah ouais, mais ma transco est mon anité. Ma transco est mon anité. Et mon anité, bah, il m'a débrouillé transport. Papa m'a soumou à mon anité. À mon anité, à Zate, à Neto le baba m'a soumou à Zate. Babis est mon anité. Neto le baba m'a soumou à Zate. Maman, neto le baba m'a soumou à Zate. C'est là na bengaye. Na téléphone. Trop c'est trop. Photo la qui sabango qui est au télémi. Toi ba you matin, toi ba ngoto bobote. Au moni que na zena raison na beba chebe menanti, nanti li. Biso to boy lemso fiki. To boy. Siko to kabone ni kwa kama. C'est ngora le baki. Nji baba il est très, nji il est milliellement trop bas par rapport à ni. Oya éviter que ba sapé ba Na bien, école mi bo somi. Eza wa na nji ite. Par exemple de ratanga la bosso. Ah. Siko. Il présente mon heure à l'hôpital là, ça c'est très comment on attend jour moroté. Oh babi ba contre. Aya eloté. Papa yo ça Mutu alongola ki accord. Dans présent mon heure comme grave dans l'hôpital chinois ezaki esobe. Afuta mo na ya corbia et ya ambulance et le ça ça mon raté. Babi c'est qui na sima. Ça c'est ba comme ko yana na njili tata ba ki no mama Olive ye na mbongo yango ba comme ko yana siningwana. Pe ça soka lingi eza na fikine parce que ba tante wana ba tirana eza ba tante na ye. Comme un commissionnaire, il y a un noana. Le président c'est ça, ça veut dire qu'on a pas la commissionnaire. Papa, commission, ça m'a pas on a mais tiens, c'était prévu tous les réunions. Bonjour. Tout le monde qui osait qui parmi les proches à Mondori, souvenir ni nous garder pour souvenir nous garder pas à Mondori, lek nanga
qui est très gentil, il peut respecter Mikolo. Surtout ça. Et en plus, Azaï a interprété le rôle vraiment à 100%. lisusu koloba kaka ndenge tolobaka mingi na Kinshasa soki mowe ya kufi ba interprétation ebimaka ebele barimere kotambola na ba réseaux sociaux ke bana ya Mondori baza libanda bazangi ndako koloba nini. Bon nayebi wana te bon nayoki yango pete moi na sala commentaire sur ça en tout cas nayebi te mais loko na kopesa conseil na famille ya Mondori balinga bana balinga mwasi na ye babandone te. Babanda komona Mondori à travers bana et kozala sengo nzamba akopambola bango mingi bana wana plus tard bakosalisa bango ba membre de famille vraiment babandone bana wana te et ça péché soki bameki kosala eloko wana ndenge otuni ngai mais nayebi yango te. Comment na bino ebele est-ce que tant Mondori azaki malade banda pe ko senga lisungi partout boya ki pe boy. Non, il y a eu des gens qui ont organisation des salama, qui ont samara. Juste à ce que bazai kolokakuto a faire déplacer Namikilimsu peut-être à Poto en Afrique du Sud. Nanga mon ami artiste bosala kinini pour na déplacement na yi ndenge ikana bon nazaki na kati ya comité organisation te il fallait zaki cellule moko boy nde zalaki koluka ba cotisation tout ça bazai ko sala. Mais finalement, bon, ils allaient qui peu près que va faire déplacer. Mais mon cas n'ensemble sali que ndenge to komi lelo. Mon cas n'ensemble sali ndenge to komi lelo lilo banayo pona mokolo banini. Bon, mon cas lelo na koloba na sepeli mi comme na baninga collègue artiste ezabale ke zaba mikolo ko rendre Mondori hommage mo ba monene lokolo. Opesa tolini na baleki o bako ya pesima batambola ndenge nini po bango pe ba mériter hommage au lelo Mondori. Bon, ce que conseil ezali kozana bolingo. Ce qui ozana bolingo te jamais komona hommage tel que oyo tozo rendre na Mondori. Donc bazana bolingo batika kozala na ba distance ko luka ko soana tout ça non. Bazande na bolingo. Merci Viechaba. OK, merci. Bonjour. Tout le monde bino bambiaka théâtre banda na groupe salon lelo ye penza na kata maroka ya clinique ngalima pour ndeko no Mondori un mot par rapport ya. Bon, mon penza ya koloba ya makasi ezate tozaka na regret parce que to perdre avant alors que musala biso tozalaki na besoin na ye pour na ndenge na ye na ndenge asala la kazande ko na biso ezala famille biologique na ye ezala biso famille artistique tozalaki na besoin na ye pour que to koba elongo na musala ngo parce que balobaka bon na musala ngo artiste anu na kapete ndenge pe balobaka l'artiste ne meurt pas mais maintenant il est akufi bon tozo considérer kaka lokola akufite parce que misala na ye o ya sala il va continuer kaka. Ah oui, Mondori azalaki petit frère Koponanga azalaki pe toloba moninga nanga ya musala parce que bango pe baye na côté mwana mobali a landi musala pe onga na salaka. Est-ce que Maman Boli aussi joue déjà Mondori déjà? Oui, tout joue na ye. Combien de pièces? Oh, ezalaki ba pièce ya to présentera peut-être na bon bah spectacle populaire hein, mais il y a à télévision nante na zonding na joie na été mais to jouer pièce moko ya zali mais na tableau mususu mais tozala sur même scène na noté na banzonzi mais conseil ni no pesa baleki o bayesika na musala oyo po Maman Boli biso to ebiona no to sabana miketo zotala Maman Boli kitoko ya mama zalaki nango mais tina tele pe mama na moni mama esala ka ese conseil ni o pesa baleki yesika na musala oyo. Non musala ngo eza musala ya zobate eza musala ya esengaka pe bongo. Alors tokopesa kaka tolina baleki ke balanda musala ngo na ndenge esengeli pour que valeur na biso ezala traîner te dans la boue parce que soko sali ngo na ndenge mabe ba komono ka mutu pamba ba ko banda conseiller na considération te bien que bon considération ngo eya kapé na moto ye moko ndenge ko mi pesa valeur ye moko mais bango pe balanda kaka ndenge to bandaki to kokoba kaka
mabende liwa. Merci maman Boli. Depuis Bobanda retourné na papa Lokuli, frère Tonon. Ah non 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 non. Il est vraiment ba star na biso total na TV, star. Donc nga mo pe na star mais star na nga pe yo. Merci beaucoup. Baza mingi te oyo ba ko mikisa na niveau oyo po junior la ma grand artiste na katia monde na peso pe ba fleur félicitations pour baza mingi te mais maman na nga journaliste zo ka moi que moninga kumisa moninga na miso batu boyo. Merci beaucoup junior. Tout monde na katia morgue na biso ya clinique Ngaliema o salani junior. Na ye na liboso parce que ba public ebele pe baloba ki que tonton junior ba mona ranga rarement na ba matanga. Ils ont constamment bandeko basalaki mais monsieur ezao tombé que naza awana kinte mutu akufi ba obsèque tout ça naza kité mais papa Mundweri c'est vrai que tozalane na scène mon côté ndé na okaki mama uta pe kolobawa mais du moins en dehors ya ba scène to fan ensemble ndenga musara galerie ndenge asekisara batu vraiment ezelo komoko eza marqué na mémoire nanga na ko bossa na ye na sens wana jamais et puis tant to okaki sango ya crise na ye na papa Masumu toyaki na Njili bango bakotaki batalaki et puis tozaki wana ti ba transférer ba ye na awana Ngalema toye na ye ata plus de 4 fois pour na ko assister donc de près ou de loin quoi. Et puis ndenge tokopesa pe merci na bande ko nyonso ba soutenir pour que Bob Sek le ka bien ezala gouvernement na biso ezala gouverneur na biso pour tout monde qui déjà avant liwa na ye na ba démarche ba association esalaki bazwaki gouvernement zwaki en charge prise en charge ya ba soin naie a on a clinique Ngalema c'est-à-dire que papa Mundweri Roger Vika alangaki apesa le soit ata un ronté pour na ba soin naie ezaki démarche moko déjà ya malamu po yebi biso mingi ba artiste uta na biso pena na ba famille ka ya ba mbongo te tozana biso ba simple ba tout mongo bazo se débrouiller pour na rememata kombo famille kende libela. Et puis merci et puis na maman ancienne première dame maman Olive Lembe Kabila. Oza maramba politique te. Maman Olive azali na fondation na ye. Donc aza bienfaiteur. Donc bienfaiteur, un bienfait n'est jamais perdu. Nenga mesana osala bien, ata kutu mobali na sous présidenté, mais ko sala bien est-ce que fallait papa Kabila zonga na pouvoir pour maman va continuer au sala bien. Non, aza bienfaiteur en tout cas na pesi merci na nenga consola ki maman na biso moi si ya papa Mundweri na présence na ye na humilité wana et osala bien to louer pe que maman Denise na biso le lotanga zo mona biloko abongo e ba que faut pousser na l'artiste pour artiste mutu ba soutenir ka ba simbaka ba tiaka ba tout vraiment poids donc azala distant na ba artiste te azala distant na ba artiste te. Exemple ya bien balandara kaka ezana ngona ndenga mabete à soutenir toujours l'artiste na bango. Te junior na le bral comme ko te ko bana début yo ba biso ko kimaka place ya ba matanga ya ba fête poni lo kimaka ba problème mingi ko kano ba problème te po ba lo lendo l'équipe no ba artiste surtout boyele lo lendo ko sakana te nzambe pas pesi mo chance pour so mo mituka bo mo la ke no bino boko mika ba nzambe. Bon, au moni biloko mususu penza to evitaka parfois mona mutu penza proche na kufi maete ezape ba guerre d'esprit wana ezalara eza matanga na ko sapete na lati lamba noir na tie veste nanga na casser couleur nanga na se na ko mi laxate que naza sa peur te. Et puis ceux qui ont lati bien baningo bazana ngote ceux qui ont zanango belé pesa bango au lieu que peut-être au minimisera bango ce n'est pas gentil même na miso nzambe c'est pas bon. Donc orgueil est la seule force de l'imbécilité. Donc c'est le komoko ya bien té. Donc vraiment eloko na ko koloba plus yangwana le fundo eza bien té mais sinon té ndenge na reprendre peu ba tournage boye ceux qui montent au sala lolendo turotike kana côté na ya lolendo wana tikolanda ete parce que mutaliboma soka longoli bilamba yo po longoli ba retraité bino so ndenge moko biso photo là ça toujours différence ko junior kana ebio obima na kati kini mon artiste ya solo fo fondation e bana na kati kini mais lelo mingi boso ba rugewana o bazo bima na ba monde ya net quoi o kutu ata CD yebi bango te vous comprendre et le quoi bazo basi na poto bango te ba komi danger mais yo junior na ebio obima na no a wana kini to e bani monde entier conseil ni repesa bango pona lolendo wana. Non, l'humilité précède la gloire. Nazo lobela orgueil et zabienté, photos a toujours na komi kitisa, na baene, faut toujours respecter les gars qui ont vécu, même Jiba Emba yango. Donc soro kufi ba okundo na voiture te, soro kufi ba okundo na $100,000 noté, soro kufi liweza pona batunyon, soto zara toujours na
humilité, simplicité, c'est la moindre des choses. Et qu'on retranche et l'eau comme mon côté, ce qu'on a humble, pose un respect vis-à-vis de Nabatu. À tel le bateau reconnaître, mais un jour Nzambe, oya bola munyonso, Nzambe oya bola munyonso vraiment à ko luka assister pour la différence que tala owana zana humilité, azamwana nangai, tala owana zana orgueil, tala makambo place à Suki. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Mati Kasongo, de longue date. Comment tu sais? Aïe.